Internet bozona na biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox na bino yo chaque Congo na bango. Donc na chaîne na bino Cell News donc il y a Christelle Mamou et Papine Zolameso. Merci beaucoup à l'équipe technique Mobimba. Merci beaucoup à Chic Mampouya. Lelo, tout ça, la bino. Et ça, kaka masola on kaka nenge zalaka. Télé-réalité, il y a vie na bino, il y a vie artiste na bino. Océan, Olivier Mandela, Papa Océan. Tu es rejoigné na hôpital Kazop. Est-ce qu'il y a besoin de traiter? Et si quand il y a landelaka, vraiment santé na ye, boyebi nenge, a tombaki na maladie, oh il y a AVC. Hôpital au bas simbié, au bazo ça, bazo ça là vraiment bazo simba vraiment eza awa na Kazop eza télé-réalité na bino bena to ça to préférer les loto sala mais to telemi quand même na libanda awa na nous to éviter so ba permettre biso caméra ko ta tina salwana to éviter mais tous assure que tu recomptes tu reçois image pour tout ça il a bino télé-réalité na bino et Christelle Mamou la Rose talaka rayo Vanessa donc bino tout donc télé-réalité à Jerry Kobetox yango yo na hôpital na Papa Océan poto landela ndenge nini minganga bazo simba ye minganga bazo tala santé na ye po esala kitoko makasi na pesi mbote na JCK no Real de Madrid na pesi mbote na Mama Dongoma na pesi mbote na Fodi Chibango Agetrad Boss Mutombo na pesi mbote na bantu nyonso bozona na biso tokota na kati Chic Mampouya Chic Mampouya tokota na kati e bongo tokende kozwa Chic Mampouya pour ça tokota na kati Seigneur, fais avec moi de grandes choses, afin que ceux qui me verront puissent te glorifier à mon sujet. Tous ceux qui sont ressuscités avec Christ, leur vie est cachée dans le lieu céleste. Alléluia! Sala ya kokamwa nazali frère en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage nazali sœur en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez annonce et puis tali image toye les locaux visiter hôpital Oyo et Yamba artiste nabino Océan Papa Océan Kazop oza juste na coin enseignement wana et c'est que vraiment bango batali makambo ya nzoto pena basimba bango makasi eza lokola télé réalité to sali bino poto e bandenge nini artiste par rapport au ndenge malade yango bandaki na lelo et comme ndenge nini et de toza déjà na kati wana Chic Mampouya on a sa mbote maman. Bonjour maman. Bonjour. Nous sommes dans la chaîne Abisso Cell News bakoy bakombo. Kombo nangai eza docteur Ali Sompo, médecin physique et de réadaptation. Voilà, merci beaucoup. Na limbisanga vraiment na les locaux ko visiter bino par rapport à artiste o azali awa Océan évolution na siko eza ndenge nini et par rapport à ndenge pe bobandaka tango bino mtu boyambaka etanga utaka point noir mbana moko boyambaka eti lelo bozana évolution eza nini. Le début Ertoyambaki c'était un peu catastrophique. On a essayé de faire de notre mieux. On avait remonté les pentes. Parce que quand même, au début, quand il était venu venant de Pointe-Noire à Ekoya, avant de subvenir, on n'a besoin en se disant que donc les frais à payer ici chez nous. Sur le plan médical, la rééducation des locaux est plus coûteux par rapport à traitement médical. Parce qu'à chaque fois, il devait venir 3 fois par semaine pour une séance. À chaque 3 fois, il est obligé à foutre $15 par séance. Maintenant, il faut foutre régulièrement. Et comme il y a un moment où il souffle, il souffle pour continuer à faire Océan a arrêté le traitement et il était parti. Mais étant que ce sont des malades, des malades qui ont une rééducation, 2 ans, 3 ans avec les malades. Souci à malades, on a envoyé un peu de... Seigneur, fais avec moi de grandes choses, afin que
que ceux qui me verront puissent te glorifier à mon sujet. Tous ceux qui sont ressuscités avec Christ, leur vie est cachée dans le lieu céleste. Alléluia. Sala ya kokamwa nazali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Papa yo pesa ki vision, pesa biso provision, tolingi tomona ndela miso. Esika maele ya bato esukaki, yayo ya ebandi, salela biso ya minene. Esika maele ya bato esukaki, yayo ya ebandi, salela biso ya kokamwa. Baba profeta balao yo no la kila moto lelo na lingine na monde lelo na lingine na vivre nazali mwana okati ya takona limoto libanda teo papa pesa héritage. Pesa biso provision, tolingi tomona ndela miso. Esika maele ya bato esukaki, yayo ya ebandi, salela biso ya minene. Esika maele ya bato esukaki, yayo ya ebandi, salela biso ya kokamwa. Parce que le moment où on a un parce que tout les gens attellent les années,
Voilà. Ah, autant de traitement. Pousse là-bas. Maman bimé a traitement. Mama, Il faut... Hein? Comment on nous soit Première séance de travail ce vendredi entre le Premier ministre Bruno Tsubola et la CENI. Ces échanges ont tourné autour des différentes questions liées au processus électoral au pays. La CENI a présenté ses différentes attentes et priorités en rapport avec le processus. Ce vendredi, à l'université de Goma, continue. Simba, Zana position. Dans la mise au point. Parce que aux autres, ça n'a pas été era ngo ba mo msuna ya beba te Muscle postérieur, hein? Il y a jambe malade, hein? De où on a ça. Donc ti ozo sala ngo boyeza pona lokolo ezonga na mwa mouvement
te lokolo na ye eza na mouvement maintenant na lingala baloba nazonyolisa bamiscle ezalaki contracturé hein? Maintenant il faut konyolisa yango pour que aessayer kotambola normalement. Voilà, bandeko nyonso bolanda biso na internet, j'espère que bomoni tozana artiste na bino Océan, hein? Océan. Ils ont soit. Pardon. Mais bazosala pona soigner non? Voilà, karam tema. Wa mobali. Voilà, toujours continuer, chiquement pour toujours continuer. Les télé-réalité, tout ça, il y a une vie, il y a artiste na bino Océan, Olivier Mandela. Est-ce que tu as une les étape ni maman? Tu as une étape ni? Tu as une étape ni? Maintenant, on banda la rééducation à la marche. Voilà, c'est que tu as les étapes. C'est à Téléma. La Simba. Voilà. Océan, lala na mpanzi, baluka na mpanzi. Boye? Lala na mpanzi moko, baluka boye. Ok, maintenant appuyez pour vendre, au téléma. Ok, tiens-toi debout. Voilà. Voilà, ça la marche. La marche. Ils ont ma marche simple, hein? Expérience dans côté quoi. Te oyazo tambola na ye tomona comment est-ce qu'il évolue avec la marche, hein? Parce que en soi eloko wana toche na lokolo eza ya biso eza ya bino te parce que soki toche eloko wana te aokokata kosala ba ezo senga azala na tel na ye moko pour que permettre ye que non to redresser hein jambe na ye pour que atambola normalement bien. Voilà, merci beaucoup. Nous continuer chez Mampouya. C'est yo lingiga ya. Na lingika ka ye. Viens na français. Na français. Viens parler même en anglais. Parle en anglais. Amuluba. Oh, pesa ngo en plaire. Amuluba. Voilà, tout ça déjà awa, tout ça continue toujours. Tout le monde maman biso piaza munganga awa, mais na kutia moi difficulté za moi ba yeba biaza espère en anglais, mais j'ai compété que ce n'est pas na bunda na moi muke. Bonjour. Bonjour, je suis le docteur Sarah. So I can speak English and French, so I can explain everything that happened to our dear artist. So... Malembe, sorry, I'm sorry, vraiment Malembe. Alors, Oza Awa, j'espère qu'il lingala Ozo Kanayo pour anglais. Oza Awa, na batu no surtout bazana pays anglophone par rapport à l'hôpital ou au Kazop. Au copé ça mon message. Yes, we do work in different areas. In the area of physical disabilities, we can help also people that have a condition called a CVA. CVA, any fracture that happens, and any other condition that is related to the muscles, to the bones, to the nerves, we can help them. So here, our dear patient had a CVA, so we had to work with him little by little. So I knew his case a little bit late compared to my other colleagues, but they helped him, and I really appreciate what they've done. Nayoke loko te moko sikoyo par rapport ya santé Océan ou aza malade na bino sikoyo na bato ba olano na pays anglophone ko ba tala ba linga ka payer ba tala ka pe ba cinéma na ye ko bisa bango nini par rapport à santé na ye sikoyo.
Actually, his health is going better because he meets some of his treatment. So with that, he later got a little bit late with his treatment, so it's affecting his walking pattern. But now we are helping him. His condition is getting better, so this is what we can do. And we have to buy him a lot of things, to help him also to walk, to do his little daily living things. So that's why we can do too for him. Bato bwana Londres, bato bwana Angleterre, bogi message a passé pour ndeko na bino océan. Anglais de jour à cours anglais na mande ko kima. Mo na yo ya suka ezanini par rapport à bato bazolanda yo. Okay, we do work. We are in Kazop. It's in on the Enseignement Street, so in Kasavubu. So if anybody have need some information, more information about him, or need information also about any other condition for the disability, they can contact us. We are here. Voilà, merci beaucoup. Ah, yasuka nena ogi contact. Yasuka nena ogi contact. Tozo continuer chic mon pouya, tozo continuer. Voilà, merci beaucoup. J'espère que wana botu kolanda transition to tchelaki bino ya par rapport à Papa Océan, artiste na bino ninga osala ba exercice, et puis par rapport ya munganga oyo ba minganga o ba simbiye ba soigner courir yeko minga ba minganga ninga bazo simba ye vraiment na hôpital na biso Kazop oyo isika ba simbeli biso artiste na biso. Voilà, assisi sko ba exercice to me ko soigner mu kekaka e bongo to désannoncer mission Mandela boni. Bien, naza bien, j'ai ri comme bien, na moni ozo sa ba exercice moins que donc ba nyungi ngalo boko pardon. Ba sa bon pour na kobika. Donc ça passe pardon. Mais non ça sunini donc na obika kaka. Na obika. Voilà, kaka nenga lobia kobika. To tsola na mama lobaki wana bango ba regretter qu'il fallait continuer toujours ba séance oyo. Au cas où et puis apesi biso raison na ngalobi ezaki moyen financière ndim te sala ki au kata et maintenant bango basali appel ozonga pour awa batala nanu maladie batala mbongo te ezape moi hôpital à moins rare na Congo bat bazotala nanu maladie batala mbongo te quand même yo message ni européen la bandeko bazolanda yo o babandaka na ti o utaka point noir na lelo tozana. Message na opesa bandeko nanga nyonso bauti na pose ya point noir na uti nazana kini ti lelo yo ne na komi boye lelo yo yebi ngazaki kutu nandolo bate yo mutoza ko sa makamu nyonso geri oyo geri azako sa makamu nyonso tozaki na ye na hôpital na tendresse na ye donc ce tendresse ake kozwa mbongo na Western. Donc il y a zaki nanga nazaki na makolote nazaki kolobate donc na PCOP merci pena donc sur moyen financière balubi to solo na bi ko kolobano za kamwa mikarata no sur moyen financière siko moyen de financier donc mbongo nazaki na mbongo soute nazaki na mbongo te po il fallait na banda kozwa kiné fallait na banda kosala kiné chaque jour. Maman lobi kuna bi $15 par jour. $15 par jour nazaki kosala 3 fois. Donc kiné pe mbongo pe ekosila mbongo ekosila nazali kati tendresse akendaka na point noir na ti zalaki kaka awa na kiné ya bango bayebisanga bon to bandosala kaka mais ngabi après yo moko yo kima bandosanga soni quoi bandosanga soni po mbongo eza te na zongi su na bandi kuna na vandi na ndaku na kitambo ti baye ozwanga keno fona kende na Kasangulu mère moko boye ala salisa na bokoko pe asalisa na bonzambe nde na yo kende kuna na bandi su ko salisanga ko mafuta nguma banini bakisi kutu na bimara bibon moko na bimara dans l'inzaka moko donc ti baye kosilisa ngo ezalaki vernis mais ezalaki na milimu mabe po maladi nange eza maladi ya kindoki oh ya solo eza
bayebisanga ke non na maladi na yo mpo na babimisanga biloko na nzoto. Babimisanga biloko na nzoto après bayo sambelelanga mpe kobanda basisala makambo batretanga wana donc nabika donc mpo na banda okoka kolala te. Même ngai na bi premier jour toyaka no awa santé no vraiment makakotambola no ezaka vraiment passe mais tant kazo basimbaka yo vraiment nde tokomona changement donc ma mari napesi ye mbote donc ti na ye nakoki mpe te susu una susu bango mpe bazosenga mbongo mpo toseki mbongo oyo basenga il faut navanda na kitambo kasangulu 500 nazwi 500 ti nini kitambo ti nini kitambo 500 kitambo ti ipen 500 nakomi kuna nazwi sikoyo taxi 2000 allez kuna susu wana susu nazwi susu bis nazwi su taxi susu 500 aleti nake kuna nake na futa susu soyi 500 donc moni donc wana nyonso to voilà parce message nini au fort yo relancer na bandeko ba Hollande po to si message ezaka ke nabiki nanga na popo na ebisa bango ke nabiki nanga po liboso na bandai koloba te nazaki koloba te nazaki mpe kosala moko eloko moko te lelo nga moko nakoma kosukola nga moko nakoma kutu nasala ete réalité moko tele réalité moko boye nake wenze nalambi oki donc eza makamu isi ya Nzambe donc naosenga na bandeko nanga batika ngai te bolanda makambo wana te mosusu bato bazoloba o boye bolimbisa ngai kaka bolimbisa nga naza mutu ya mabe donc voilà le contact déjà bako contacter bako contacter nga 00243 00243 89 58 64 300 00243 89 58 64 300 donc yango wana bandeko bazo aider quand même oyo kotanga même deux combo donc ani ba fossette au kako ani ba fossette au kako napesi yo pe mbote belé napesi mbote pa ya sema mayas napesi mbote pa mobali na ye Jansi Mayas ve Jansi yo pena petit na vena merci beaucoup Jansi Mayas voilà ndekona ye donc ayoka kolela nanga yoka kolela nanga ve Jansi Mayas yoka kolela nanga. Voilà, merci beaucoup tozaki en hôpital ya Kazop ba permettre biso quand même to sala eloko oyo po to landela vie artiste na biso bato botia loboko na bino na poche bo soutenir artiste ba lobi bien oyo eza ya awa ya hôpital fa koma na oyo ya yemoko ba protéger azola tawana et puis ya loboko botia loboko j'espère qu'après si numéro bo contacter na numéro na ye ya ngate bo benga ngate s'il vous plaît to bo benga Christelle Mamouté to bo benga Papinzo la mesote to bo benga nanité mais bobenga nde papa seya ye moko et que ça la plaisir merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso quand amona koyebisa bino kaka nga na koloba boye mama Olive na lobaki yango déjà dernièrement awa nga lobaki yango mama Olive tozana ba infirme tozana bato malade ebele na théâtre tala peka ya ngambo yo eza peka pona océan eza pona papa na biso sonzo eza pona mama na biso nzita eza pona bato ebele bazobele na théâtre vraiment tala nanu ba oyo baza faible
pour ba pe toza fort tozo bunga pe moi muke mère na biso mama Olive Lembe mwasi oyo asaka na mawa ya ba artiste ya bandeko na ye talaka yonseya Olivier Mandela na yebike émission oyo biro na ba kopeso otala yango po osunga na ba artiste comédien oyo basa na pasi. Merci beaucoup Chiki Mampuya pour na image na yo, merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso na Cell News. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis bye. On se retrouve dans l'émission Koya. Ciao.